Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndekana Lobela Rabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant longtemps. Le Lotozali, jeudi 20 décembre 2018, Boyebi actualité et witiko kwaya sikoyo seni oyo ya médiocre nanga ba witiko reporter ba élection nyoso tout na mboka na biso au lieu le 23 ndenge to bandoko zela et comme semaine prochaine et comme les 30. Donc nanga ngana zoebisa yo nanga zoba ya nanga nyama na yo nanga to komema bino tina suka yo na mukonji na yo kana chaîne yanga la kata ya Rwanda wana. Donc bo reporter ba élection bo reporter on repona nini. Bo reporter on pona ba raison moko bo pesi ezali ba raison moko bidon. Oyo ezali même pas contenir vraiment debout. Donc ba élection bo reporter ngo pour rien du tout. O nyu surtout wana bozo sala to yebi yango. Mais to komema bino tina suka mais peuple congolais na tibino boyoka oyo nyanga la kata ya médiocre seni déjà pesa ki ba tout rendez-vous na 15h. Donc commission moko officielle organisme mo munene oyo bengisi ba journaliste mokili mobimba a pesi conférence de presse na 15h aye na ba 18h moins, donc plus de 3 heures du temps en retard, même pas excuse. Donc azali koloba ke na yebi ke conférence de presse oyo bato bazali kozelango nanga niamana yo yoki. Donc to mema bino tina suka bino moko bo landa oyo nanga lobi concernant report ya ba élection donc namboka na biso. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits de matériel créés par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert entre autres non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante 2 hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse,
organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. De toute façon, il ne devrait pas avoir de questions. L'élection aura lieu le 30 décembre. Dans exactement, au lieu du 23, c'est le 30 décembre, soit 7 jours après. Merci. Je vous remercie. Merci, Président. Pour ceux qui parlent bien entendu Lingala, je voudrais dire un mot en disant aux compatriotes que tokoki kosala ba élection te na mboka mobimba ya Congo pe totiki Kinshasa, la capitale. Tokomaki na mwa bokoso lelo pona ba bulletin. Biloko nyonso eza déjà déployé na mboka mobimba. Kasi pona ville de Kinshasa ba bulletin yango ekokoma kaka samedi na pokwa. Yango ezalaki mwa pasi tolobaki dimanche le 23 pour sala ba élection. Tokomaki na nini na ba hypothèse mibale. Ya liboso tolobi soki bolingi tosala ba élection le 23 tokosala yango kaka na kati ya mboka. Mais Kinshasa tobombi yango bakosala poso ekolanda. Ya mibale tolobi tozela Kinshasa pe biloko nango ekoka fo nsima nango to organiser ba élection bisika biso. Tokendeki komona bato nyonso ba parti politique ba candidat bato ya ba église tomoni pe bato tobengaka ba communauté internationale pe ba institution ya république toyebisi bango ke mpona bolamu ya mboka mpona kimia ya mboka ekozala malamu te ke awa na Kazangulu bazali kovote kasi na Kinshasa bazoloba biso tokovote nsima mpona kimia ya mboka tolobi tokosala ba élection nsima ya poso moko donc ekozala le 23 te mais ekozala le 30 décembre topanza mboka te mpona 7 jours bwanya mpenza oyo ba parti politique bayebisi mpe biso bango yango wana ezala boya opposition ya majorité batango tomoni bango balobi tokotumba mboka mpona 7 jours tosi tozelaki 7 jours pamba surtout que ezali politique te 7 jours wana ezali kaka po ezali mwa pokoso moko technique soki ezalaka politique tolingaki tosenga bino feni alingaki asenga bino 1 mois 2 mois 3 mois te tolobi tozeli ba élection mingi tolekisa mbula oyo te tobanda 2019 te soki tosali ba élection te topanza mboka te ba étudiant bofanda na kimia bose préparer mpona kovote ba candidat na biso esengo monene ndenge campagne eleki tomoni ba parti politique ndenge base mobiliser bakei mboka nyonso baza moto moto aza kopresente oyo aye programme wana nde ezali démocratie toza kokoba toza kokende malembe mais le 23 tokozala na baélection ekozala mokolo moko historique mpona mboka na biso tolobi nini tolobi le 30 décembre nde tokosala élection nosepeli donc bowiti kolanda bomoni ke ezali buzoba ezali ba raison moko ezali na tina moko te pourquoi balobaki ngo mbala moko te tango soki incendie wene sami et puis tozongela na makambo incendie wene salami tomoni ata ba carcasse ya ba machine à voter te tomoni balakisi biso ka libanda fallait balakisa biso na kati tomoni na médiocre mususu soki ya ministre intérieur azoloba kezalaki biloko moko en plastique moyen donc ba carcasse mona na tebe il faut botala ka niveau à médiocrité il fallait balakisa biso place de s'effondre ba constitution na kati mais to tikali jamais komona babiloko eziki balakisi biso kaka libanda nazali kolakisa bino ke oyo nyoso tu wana ezalaki nango mascarade ezali nango lokuta na lakisa bino botala ba support ya ba mabaya oyo evandisaka ba machine à voler wana donc ba mabaya oyo ba bois oyo ezalaki neti support ya ba machine à voler botala bino moko ke bozotana ba image eziki te
bino mo bomona ke sandi ekoti na ndaku eponi biloko oyo ekozikisa bozomona bino moko ke ba nzete wana ezikite babwa wana ezikite mais siko ndenge nini babwa wana ezikite bino bozoloba ke ba machine eziki po ba esa bino ke po boyeba ke ba bimisaki ba machine wana avant eloko moko ezika na yango te la preuve ke tilelo ba lakisa biso ba carcasse te ba lakisa biso kaka ba véhicule oyo pola libanda wana mais fallait ba lakisa biso na kati kuna biloko ndenge ezikaki nanga yebaka nanga yo tokota la place yo kokende. Donc toyebite donc semaine au bimisi rubrique total abino siko semaine prochaine total à ceux qui vont bimisa rubrique nini parce que bolobi ke répond parce que biloko ezikaki total à ceux qui semaine eko ya ceux qui boko tumba lisusu eloko nini ou bien boko tumba yo moko nanga bako tumba yo bien seni wana bako tumba yango toyebite parce que ba raison oyo bopesi ezali valable te. Donc peuple congolais to la muka balingi ko ya nile belection ba moni ndenga oloba te bazokena ngo ndambo mais nyangala kata ya Rwanda Kabila toko mema tina suka donc to aussi so mayele parce que yo kanisaki donc opposition zo boya élection tango opposition lobi ke toko kende na élection tina suka mayele na yo esili et puis nazali ko loba bomonaki donc Martin Fayulu ba bloqué na maluku donc nyangala kata oyo kana chien alingi Martin Fayulu akena kisasa te. Pourquoi toujours Martin Fayulu? Bato bazali ko tuna pourquoi toujours Martin Fayulu? Au moment où donc Nakamususu ya Félix na Kamere ezalande ngwana te toujours Martin Fayulu ou bien Martin Fayulu muto akomi ko bangisa bango trop ou bien donc ba Félix bazo bangisa susu te to yebite mais nazo ko tiela bino mo bomona ba image ba bloquer ba militaire oyo ba kufa nzala ba bloquer Martin Fayulu na niveau ya maluku balingi akota na kisasa te po aya ko kutana na staff na ye. Donc na tout ça wana zoba oyo ya ujana présidentiel oyo ma Olive Lembe avanda na yete aza kokota makambo oyo ayebite aza kokotaka makambo politique aza kosala propagande ya médiocre na ye Shadari donc aza kolobake donc ba peuple congolais donc ba voter te bato tout ba bala d'étrangers bazoya kokosa bana na biso ba mama na biso ba papa na biso ke soki bovote ngai nakosalela bino boye nakosalela bino boye nakosalela bino boye me ngai nazoyebisa bino eloko moko bato yango ndenge baza wana preske bato nyonso ata moko te abala ndeko na biso ya congolaise soki biso toa kitoko te biso bamama soki ozwi libala oyo eza mwa bien osalelaka mpe fami na yo bongo soki bopesi bango kwa olingi kotika vraimen ke diambasadesi wana olie ezala ya epa na biso moko ekende epai ya baninga donc il faut ayoka soni yo Olive Lembe nyangala kata zoba ya mwati musenji oyo yo mto biteke yo mto pesa zoba wana donc ozoro loba est-ce que yo pensa okosala bato moralité na makambo wana bétranger yo balanani yo zali deuxième femme ya Rwanda canadien okukuto loba moko okukuto loba ndenge wana te et puis maloba na yo ezali maloba moko ekomi xénophobe ezali xénophobie donc bato qui pété mais ça maloba moko ezali na ba mboka moko pensa ya respect yo bako landela yo donc ozali koloba ke donc na ba landa bato babala d'étranger te ozali koloba peke donc soki ndenge nini yo pensa ko pesa par exemple yo mwasi mobimba nyangala kata mwasi ujana donc ovandi ntumba do mobali na yo na feti aboyi kobina yo masoko tongale okeyi kobina na kengo adonto donc parce que mesana na oko bina na baba yo zali koloba de yo sikoyo bato mususu bazo gérer famille na bango te donc bazo bo gérer foyer na bango te ndenge ne ba gérer makambo république na France to zalaki awa na Hollande zalaki mu jingile na kati ya palais présidentiel est-ce balongola ki na place Sarkozy a commis président momia boye est-ce qu'on mélanger makambo sentiment na makambo politique yo moko zolo ba ke zolo ba ko bana ko pointer du doigt zalaki caméra yo sikoyo yo moko witawa
Yo ba botolo na nani yo mwana na liboso yo botai na nani donc yo sikoyo donc yebisa biso commandant Eric wana kenda wapi donc commandant Eric Lenga kenda wapi yo mtazaki Jona yo yo ko ozwa sikoyo massa Jona yo allez obali est-ce que yo ko pesa bato penda moral yo ko loba makamba ba momi hein donc yo ozalaki massa ya Jona Rwandais ozalaki Eric Lenge wana sikoyo to yipasa kenda te allez kana chien nyangala kata wana botolio abendi yo kutuna dok utimbela makambo te donc yo sikoyo zo pesa biso exemple oya basi soka ndenge yo oza exemplaire te donc Olive Lembe désormais dorénavant à compter de ce jour ko kotaka kutu makambo politique te donc yo kotaka makambo mobali na yo donc na mbanda oyo azwala oyo ya mwasi ya rwandaise occupé makambo ya mwasi wana rwandaise au lieu que occupé makambo politique oyeba makambo nino zolo bate. Et puis au vandate ozo kamata maboko na yo komi mama pasteur ozo kamata maboko na yo ti likolo ya candidat na bino Shadeg o ma do ba no zo ba na nzamba ko yo kela jamais yo kutu nzambe akoyo kelo jamais parce que au bala mobali moko azo boma peuple congolais azo sala makambo ko sala te donc o wana ozo cha maboko likolo nde bomo na banya ça li babe ozali ko cha na maboko bani ko cha donc maboko wana ozo botala bino mo na tili bino ba image botala ndenga azo cha Shadeg maboko ezali li babe donc mutezo zo Shadeg bino mo bolandi donc ezali li babende zolanda Shadari donc ndenge batiye maboko na mutu na ujana na mwasi moko azo se respecter te mwasi abatu donc azakutu mwasi moko exemplaire te azako loba na batuke oboko voter te bato babala ba femme étrangère yo moko déjà obala nani yo muto bala penza rwandaise donc sikoyo boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi na radio tozali na rendez-vous avec le patriote. Sikoyo nazali kotie la bino bande annonce parce que le 22 oyo nazali na combattant résistant donc Papi Volcan akozala invité na ngai ye azali combattant non aligné akozana biso boyebi ke actualité za fourni report à élection na makambo belé donc botala bande annonce ya émission ya samedi 22 décembre na MNG Radio. C'est samedi 22 décembre 2018 de 14h à 16h, la veille des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous le combattant résistant non aligné Volcan. Mbote na badegonion surtout balandaka les grands prêtres César Ngadi. Samedi, Oyo na repassé na émission ya Kliboa, tout le monde est d'accord. Bituna na bino, Bogoza Biano. Mais na rolinga plus na solana bandeko na ba congolais comme étant combattant non aligné et président. Il y a bureau politique et ba combattant non aligné, vous avez les plateformes. Na romegami ko beta c'était sur ba soi-disant opposant au bazar na Kinshasa. Situation politique auto commune en lelo, ils allaient opposition na pouvoir en place, pas créer situation mobopona, pour vendre sa pouvoir wana ou edo konyunga peuple na biso. Combattant Volcan Oyo azalaka non aligné ye azalaka po na mutu moko te mais azalaka po na peuple congolais. Combattant Volcan à kozala na bino ndenge moko alobi bolandi le samedi 22 décembre 2018 de 14h à 16h na émission Rendez-vous avec le Patriote. Samedi na Rosala boya ebele bokota ebele na émission ya grand prêtre César Ngadi mitune Rosala bino biyano Rosala yangai bina kopesa na ba proposition comment ndenge nini tukosala pour te benga na pouvoir en place wana. Et non seulement ça, et j'invite aussi notre peuple il y a pour retirer confiance dans le total na ba soi-disant opposant oyo baza ko vendre sa pouvoir dictatorial lui za nkati ya mboka na biso. Mituna nyoso tu bozali na yango pona combattant résistant Volcan président ya ba combattant non aligné ako yanola bino yango na lolenge nyoso tu. Donc bozanga te samedi na
MNG Radio 99.7 FM, combattant résistant non aligné Volcan à Kozala Elongo Nabino pour répondre à la question Nabino Nyosotu. Bino mo boito landa donc bande annonce émission o ezali concept mo pour Nabino et permettant Bino bo poser ma question Nabino bozali na deux possibilités à Rolanda biso sur la bande FM 99.7 ou bien au côté na site ndenge bozomona na www.mngradio.com bo côté et puis bato bazali na réseaux sociaux donc plus précisément na Facebook bo côté na zola sabino botala ke bo s'inscrire ou bien bo sali like na page ya cluboriginal.com bo côté après kuna nde boko landa biso en direct bozo landa kuna et vous permettre bino bozali ko landa émission bozo kotala ndenge toza ko loba pour poser ba question dengi et sengeli au lieu bozali msu makambo juste lobaki pas botali yango te. Donc rendez-vous ezali samedi 22 décembre de 14h à 16h pour battre RT ezali de 14h à 16h. Donc on a États-Unis ezali de 8h à 10h bo koti bo poser la question na bino moko na Papi Volcan. Donc binomoko bomoni sikoyo donc élection de ça okende bomoni donc c'est ni et 8 ko reporter l'élection une semaine après donc comme il est 30 au lieu de 23 nazo pesa bino bolanda binomoko message ya honorable Francis Kalombo oya lobaki concernant ba machine à voter parce que ba lobaki ke o la muka et komi ko zongela ba machine à voter indimi ba machine à voter boka binomoko oyo Francis Kalombo alobi. Dans quel cas, on a apporté éclaircissement en tant que porte-parole à la Mouka. Message des autres qui belé dans les réseaux sociaux, la Mouka a changé de position en début machine à tricher. Toroyi qu'on dit machine à tricher, attends moukete, position n'a pas changé, position n'a pas tout changé raté. Oh les lots lobby boyete. Machine à tricher est illégal. La loi interdit l'usage il y a vote électronique. Donc on dit ma machine était. Voto bisoto lingi eza ya bulletin à papier. Faut compter ma papier. 1 Fayoulou, 2 Fayoulou, 3 Fayoulou, 4 soki nani parce que tu as vu que Fayoulou a gagné, soki to compter boye. Le reste eza bilobela. Bako sao Olivia lobi boye. O mutu bo lobi boye te. Nazo lobela bino en tant que porte-parole ya la Mouka. Position na biso changer te. Donc boye bakake to kokende na vote sans machine à tricher. Pambate vote électronique eza interdit. Bao bazolo baba message wana ezali batu ya FCC na ba lié na bango oyo bandimi machine base la ba tricher bakabola bo konti na bango de basali programme na bango mais peuple azola kisaye moko kalingi bango te lelo bino moko bomoni kolo ba plein na mbandaka soldat du peuple à la Kibido au combien démonstration de force banda ki campagne mpia kata mukolo moko te bino moko bomoni la Lubumbashi ba boya kita bomoni bino moko na Kolwezi ba boya kita bakangi pendant 2 jours na Goma mais alors ba misusu bazo circuler pambate ba plein wana somo eleki ba bangi balingi ba pesa bango ba avantage te to bunda Kongo eza ya biso nyonso muto ko bangi sabuninga azalate courage. Merci beaucoup na peuple congolais ndenge bozo réserver accueil makasi na la Mouka to continuer ka ndenge wana victoire eza po na biso et to se tromper na cible te message wana ya machine eza ya lokuta biso to sengi jamais bato ba kende voter na machine eza illégal boye baka yango eza illégal loi e boyi yango et boana force ya lutter contre eloko wana pour loi pe boyi yango. Merci beaucoup. Même calendrier nanga zo yi courage à kochamo na calendrier électoral te pesa illégal. Merci beaucoup. Courage to continuer. Bolandi au Francis Kalombo a lobby à mettre tout au clair que donc la Mouka jamais Fayoulou a lobby que à cause de la machine à voter, bah cause de la jamais machine à voter. Donc toujours dans ma message, nazali ko tiens la bino message moko il y a soutien, il y a Moïse Katumbi oya sali po na candidat na bango Martin Fayoulou candidat commun oyo ba opposant ba ponaki boyoka Moïse Katumbi ndenga beti message na ya beti on pesa na lingala en tout cas bolanda bana kin bana Équateur bana bandundu mbote na sengi na bino nyonso to voter candidat na biso numéro 4 Martin Fayoulou bopesi biso mission oyo ya candidat commun tozana candidat commun oyo bolingi candidat numéro 4 Martin Fayoulou il faut tout ça la nyonso
pona makambo ya machine à tricher wana na oyo fichier électoral ya lukuta. Il faudrait tout ça la nyonso jour ya ma vote wana bapesa biso bulletin à papier, to voter na papier pour candidat na biso ako gagner ba élection, aza candidat ya peuple congolais, aza candidat ya bino, aza candidat ya biso nyonso. Le plus important pour nous bandeko, ce qui na elelo, il faudrait tout ça la nyonso parce que pasi eza mingi. Na Kinshasa, ba Congo, Bandundu, na Équateur. Alors il faudrait aussi ça makambo nyonso wana bo voter ba député ya biso, ba député ya bino, ba député ya ensemble. Naza derrière ba député nangai. Il faut bo sala nyonso. Faut vraiment to changer souffrance oyo tozana yango pasi wana ya mabe, il faut to changer na ba député na biso. Ba député ya G7, ba député ya MK, ba député ya AR, na ba député ya MS. Tout ça la nyonso met dans la main. La Mouka, bana Kin, la Mouka, bana Équateur, la Mouka, bana Bandundu, la Mouka, bana Bakongo. Il faudrait tout ça la unis pour tout changer. Souffrance na biso. Il faut bautawana bakende. Les lotos na chance. On zamba pesi bino chance. Bo pesa bango carton rouge wana pour bakende, pour souffrance. Et si là, merci mingi, ensemble pour le changement. Bino moko bolandi message ya Moïse Katumbi alobi po na Fayulu, donc alobi bo tia maboko na bino na candidat commun oyo ezali Fayulu. Donc avant de cette émission na yebisi bino na zongisus na yebisi ke nanga seni na mokonzi na yo kana Cheikh Kabila tokomema bino tina suka. Donc bobimisi rubrique oyo bobimisi oyo ke biloko ezikaki mais tile lo to mona biloko ngo ezikate to mona ka libanda fallait bo lakisa biso tina kati na kanisa la sabino image kutu ba pompier bazala raté donc camion anti incendie bazala raté bati camion oyo ba pomper la rango ba peuple temps ou peuple ça la manifestation botala ya moto ezo boma moto oyo mboka moko donc jamais to mona mboka bo. Nanga to ebisi yo to kenayo tina suka. Donc wano bimisi rubrique wana to la semaine prochaine ceux qui au bimisa susu rubrique mususu. Donc 5 minutes bo ebiki ezalaki lelo kaka fallait vraiment ko zala indifférente fallait que l'actualité oyo donc to komina suka et émission na biso ya 5 minutes ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de ces 5 minutes. Merci d'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanachin, Kabila, Nyangala, Kata, Petiwana, Rwandais, Tokomemeti, na Souke, Fosoma, Solo, Nampuchu, Tonadikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas nabiso nyongo ezalate, ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est la TV.